Bonjour, bonsoir, Nabana Congo. Wabino sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel Élysée. Le lendemain, bozomo na ba petit écran Nabino. Na eko annoncé Nabana Congo, na communauté congolaise, communauté nationale, Ngai Élysée, serviteur de Dieu, sentinelle ya RDC, leader panafricain, il y a mouvement Ligue de Bantou, Natiki Moïse pe Natiki ensemble. Na quitté ensemble oezali nouvelle qui toko pona ngai. Bakabwanaka, il y a toujours des raisons. Raison nanga ezali misatu. Oyo na kabwani na Moïse Katumbi na parti politique na ye ensemble. Mais avant d'appeler ça les trois raisons, na lingina c'est la communauté tant nationale qu'internationale. En 2011, moi Namboka Jano Kabouya, qui est maintenant avec le président de la République Fachi, à Benganga en 2011, à Yebisanga Lisolo et à Moïse vers la fin 2011, en 2012 na début, Jano Kabouya est venu en Afrique du Sud, Tokutani à Meminga chez un certain Salomon. Naebe que Moïse na de azalaki gouverneur ya Katanga na tikala koyeba Salomon te. Tokei na Jano Kabouya na Palacio Hotel batwa ebi na Fourways na moni Salomon. Na luka Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi nda luka ngai. Atinda Salomon alongwe Lubumbashi ayeko luka ngai bayaki na Jano Kabouya. A proposé ngai na banda kolobela Moïse Katumbi. Na lopoto nazala chargé de presse et de communication à Moïse Katumbi. Et à cette époque, Moïse Katumbi était gouverneur ya Katanga. Poumon économique en Mboka Nabiso, membre ya PPRD, patron naye Joseph Kabila. To sololi, moyennant chaque mois bafuta kangai. Jano Kabouya aza témoin, azumbongo Salomon a pesingai, et chaque mois, nazali payé. Chargé de presse, chargé de communication, chargé de médias, Moïse Katumbi, il était encore gouverneur. Et na Bruxelles, tozalaki na Jano Kabouya à l'époque, 2011-2012, tozalaki na ndeko prophète Jojo Mbayo, asala mouvement katumbiste, babotola yango na Moïse Katumbi, tozalaki na Dieudonné Makuba na Bruxelles, Moïse était encore gouverneur. Francis Kadima, bandeko yonde, balobela Moïse Katumbi na diaspora pe na mboka Congo. Misalo abaneko sala en tant que gouverneur. Et de 2011 à 2021, ça fait 10 ans. Et voici les raisons où nako nazali koloba. Pona tina nakaboy na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne considère pas bandeko ya diaspora. Surtout Salomon, oyo Moïse atinda qui a contacté ngai. Tozomo na kati na ensemble, bandeko ya diaspora, ban katumbiste ya première heure, ya Tongo, Jojo Mbayo, Francis Kadima, Dieudonné Makuba akendane na Kinshasa, Jano Kabouya na pesi raison akenda na ye, pona nini, et loko moko ya malungeza na kati na ensemble était. Moi j'ai été consulté. Moïse Katumbi a lukanganga na luka yote. Et na yebisi bandeko ya communauté tant nationale qu'internationale. Première raison. Salomon leki oyo azali ko binisa kokosa biso na kati na diaspora. Mais tomoni président de la République Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi élu, il a honoré la diaspora. Félix a honoré la diaspora. Prophète Boom Crash n'a quitté ensemble, n'a kotika la kozonga te, ezali conviction, n'a longwe ensemble. Moïse est malhonnête. Salomon malhonnête, ba hypocrite, n'a longwe ensemble. Baza banzambe te, n'a longwe ensemble. Première raison. Biso mututo bimisa Moïse Katumbi sur le plan politique. C'est la diaspora. Biso ne bimisa na diaspora. Mais ton président Fachi a élu, il a honoré
la diaspora. Tomoni Yango, il a plus de 4 ministres de la diaspora. Ba conseiller na ba la diaspora. Tu es même na Vital Kamere a récupéré 2 ou 3 personnes na diaspora. Les loyaux, nouveau gouvernement Zobima. Moi Namboka Jean-Pierre Bemba Gombo a Bengisi Jean-Jacques Mbungandi na diaspora. Mais c'est regrettable. Moïse Katumbi alinga sakana batu. Moi je suis plus âgé que Moïse. Yo petit Salomon, nako bota yo so za mona 73 74 nako bota yo. Moïse Katumbi aza jeune père nanga aza petit frère. Na bandi combat en 2003 avec mon père spirituel Coutinho Fernando. Moïse Katumbi était commerçant. Moïse Katumbi ozali moi dans la politique. Et d'abord Moïse Katumbi n'est pas un politicien. C'était commerçant. Aza na makamba football. Le lot na binaza sous na bino na ensemble était. Na tiki bino. Premier point, diaspora ezali considéré. Deuxième point, Salomon Zoti Nangana le Bakama B. Il y a président Fachi. Azoti Nangana le Baka contre le président Fachi, contre Jean-Marc Kaboundi, contre IDPS Naboyi. Cause la chargé à mission, cause la chargé à communication, ezalité le Bakama B à Baninga. Moïse omemi biso na kat na union sacrée. Kaka yomoko bakuba. Kaka yomoko makambo mabe. Na moyo zana Fachi, na butu boke na katanga bosali makambo na bino. Troisième point. Et loko yambi surtout on a longwe na ensemble Moïse Katumbi akutana na Joseph Kabila na katanga. Oui, la preuve. L'arrestation ya pasteur Ngoyi Mulunda. Bakanga ye na makambo zolo banate. Aner katanga bossa la investigation. Président Fachi, bossa l'investigation, Moïse Katumbi akutana na Joseph Kanakatanga. Bazana ba plan B contre Union Sacrée. Salomon Lobananga na tokoti kuna toyebi le pourquoi. Tolingai tokotate. Moïse Katumbi a tweeté na Twitter. Na bengi Salomon président Moïse Katumbi batu bakufi na este na ba naufrage salami ba inondation a commis na Twitter. Ya le binana komi. Est-ce que Moïse a yebi comment? Salomon mto yebi sangai. Oyebi sangai. Ya le baki, j'ai été piqué par une piqûre. Ngam na komara na ba Twitter nyonso ya Moïse Katumbi. Voilà moutu lokola Salomon oyo Moïse opesi confiance. Na le non, je vais entrer en contact avec Dirkab ainsi qu'avec mon amboka honorable Francis Kalombo. Elle dit non, c'est moi le cerveau. Ngam tu Moïse atindaki na yako lukabiyo. Na soleil pe na bandeko à Bruxelles. Ozana tina moko ta solo na bato wana. O luka bango pourquoi? Bango ba yako luka mbongo. Alors na yebisi yo Salomon. Trop c'est trop. Ngana chargé à mission ya lipo tanga na ba conflit na batute na longwe ensemble. Mais yebaka yango. Monoko nange bimisaka ba arme conventionnelle na ba arme non conventionnelle. Oyo bo luki bo okutana nango. Nazana minga kolobate. Na longwe na ensemble ya Moïse Katumbi. Na longwe zape na venir te. Toko kutana na Kinshasa. Prochainement na zo ya kin. Toko kutana na Kinshasa. Okotika na kozala président de la République te. Na yebi mingi Salomon yebi sangai. Na zana ba arme conventionnelle na ba arme non conventionnelle. Na koyebi sa président Fachi. Mieux vaut ozala na confiance na Jean-Pierre Bemba. Aza Mungala. Mungala bomba kate. Moïse est hypocrite, Salomon est hypocrite. Ce sont des corbeaux. Corbeaux sont noirs na blanc. Na moyo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Na Bouto na Joseph Kabila. Plan na bino boza ko sala pour déstabiliser Union Sacrée na yebi. Salomon le binangani. Ceux qui na lobby contre IDPS au Pesinga prime na fin du mois footinga. Salomon. Premier riche na kutana na Eza Jano Bemba. Eza Moïse Katumbi te. À l'époque de Tebeka Toto. Tebaki binote. Salomon ko pesa nga sous salaire te. Na boyango officiellement. Ba prime na zana sous besoin te. Nzambo ya benganga ne langa na ye. Nzambo ya ponanga akosimba mitema ya batu. Na kofuta ndaku na kosala ba besoin na sanango. Ko pesa nga sous salaire te. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 10 ans nga ba futa kanga. Na zana salaire. Je suis payé. Na 2011 tant boluka kinga nanzela Jano Kabuya ensemble les alakité, qui était encore gouverneur. Na longwe na ensemble à Moïse Katumbi. Moïse c'était un hypocrite. Moïse c'était un hypocrite. Salomon c'était un hypocrite.
président Félix Antoine Tshisekedi balingi yote bazana plan B na Joseph Kabila azoya kosolola na yo na azongi basolo na Joseph Kabila bazo bongiselo mabe ngana lingi yango te soki na président kanga data lelo bakolongwa na ensemble bakolongwa na union sacrée na 2022 plan na bango po basimbisa union sacrée touche bakolongwa na union sacrée na 2022 Moïse Katumbi yotia libaya comme président na mboka ya RDC o cerveau ezali Salomon pe mutu esalaka te non na longwe na ensemble ko futanga susu mbongo te ko bonde la penga ite soko obengi nga na ko bloquer yo dai na so bloquer après cette émission na so bloquer Salomon ko benga nga susu te trop c'est trop bon même biso na ensemble après bozali ko tinda ngai Salomon zo tinda ngai na ko pesa yo prime $5,000 c'est quoi? $5,000 c'est quoi? Prime à $5,000 c'est quoi? Na bem sa relation na ngai likolo na yo. Au côté ça na conflit na Jean-Marc Kabundi. Loba na Jean-Marc Kabundi boy. Loba na Fachi boy. Loba na IDPS boy. Lelo chikicha cha na kaboy na ensemble de la ya yo parti moko bendi osomba kabatu Salomon m'a dit. Twitter na yo mutako marango ya Salomon il m'a dit. Ayobi yo le côté aux gens légers Salomon m'a beaucoup dit Salomon Léo dans le l'autre côté tinda batu baba na koloba contre nga po opesa kanga mbongo na loba chargé de ya communication depuis 2011 10 ans dans le bit na boy pesa ba pecha mike ba yibi koloba te mbongo na ko bimisa ba armes non conventionnelles et ko bimana munoko nanga j'ai des armes conventionnelles j'ai des armes non conventionnelles et ko bimana munoko nanga Moïse 2023 vous avez candidat président au Tchalo Libaya ngana ko kwesa yo na yebi mingi na ko bimisa yango pona lelo esili chikicha cha. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.